fundi mapatinetego oyo patiego moindo akana patiego oyo fundi mapatinetego oyo patiego yo peki kolo bango e batingie na batango badiakre nyoto yo de la kakaego matondo bandeko balandi ya émission Bayindo Bolamuka mboto mabota mabino mbote na bino yonso bayibo kolandaka biso awa na République démocratique ya Congo mbote pe na bino yonso bayibo bikolanda biso bongo libanda ya mboka na nzela bongo ya internet to meseni koloba tango yinso tokobandaka manaka ye émission ye eze émission ye kolukaka kozongisa conscience ya moto moindo na nzoto ya moindo po utamwa ntango moindo azena kotambola kozanga conscience na ye yango moindo alei na fulu yango moindo alali na fulu yango moindo alati telelo ba sous-vêtement ya tombola ayebi bato balataki yango te moindo lelo mobola ya yambo nzoka nde afelika mabele yentondanki teze kobokola ba mabele mosusu talantina mokili ya molimo ekaniselaki biso etindeli biso bongo nesongi ya nzela mfumuko soki ya munzala mpanda na Angola président ya bangunza pe mokambi ya religion africaine pona kokoba bongo misala ya 1921 tokolikia na bamanaka na biso yeuti koleka tozwi mwa ntango to toze mingi kolimbola kaka na ino inconscience epai ya bayindo na manaka na biso eutaki koleka poso eleki totalisaki bino boni $100 ekopesaka folie epai ya bayindo me ba millions de dollars ezalaka jure na kimia yonso epai ya loposo pembe $500 pa ya moto moindo eze synonyme ya kokomisa ye fou c'est-à-dire akotia milangwa te alongola bilambati kala bolumbu na miso ya bato po moto ya mbongo aze kolia mbongo na ye me ba $500,000 epa ya loposo pembe ekopesa ye lolendo na molato te akomela zododo te akokoma coureur de jupon te aze kokanisa 500,000 oyo na sala nini polobi ekoma 5 millions bakonzi ya Europe misolo na bango ekobomba makabe na Europe bana na bango mabota na bango ekovivaka be na Europe bakotangelaka be na Europe baswe mediko na bango be na Europe epai ya moto moindo mbongo na bango yonso ekobomba maka epai ya loposo pembe bana na bango po bamona na bana ya bato ya ntina bete elofo ezala epai ya loposo pembe esoko bango babeli nzoto mosunyezwe imwa bonkono traitement epai ya loposo pembe po tosambila nzambe foto tosambila nzambe ye loposo pembe akumbelaka biso inconscience tomeseni koloba na bino émission na biso Bayindo Bolamuka bolandaka yango sans tendance et sans parti pris toze kokutana na problème ezalaka bendenge wana incompréhension ekoki esala bato mibale baswana
oyo na suka soko bakomi na conclusion babi oh, mais finalement to bundeli likambo ye to kokaki même pas ko bundela to swaneli likambo oyo ekokaki te kokomisa biso te na niveau to potone bandeko yesusu baze kubenga oyo tango mosusu par rapport ya point moko to mibale toze ko se mettre d'accord te po bango balingi tango mosusu nesonge nzila to tango mosusu bayindo bola muka elo balolenge bango baze ko kanisa to lolenge bango balingi tolobela vutuka vana pambo uvidi la eze recommandation bayindo bazonga na esika babungela libanda ya siku miansemono anza moindo aze bolole moindo aze yauli akoyeba te auti wapi akomi wapi pa aze kokenda wapi bandaki seze simple yango moindo facilement azwe mandoki ayei kosala rebellion na mboka na ye po aboma be bandeko na ye nani apesi mandoki loposo pembe nani apesi misolo loposo pembe po boma nani bandeko na yo kozanga nsiku miansemono anza nzoka tozongi verbe 1500 ezalaka na phénomène yoko erenyaka na mabele ya Afrika méfiance de vie envers le jeune bankulutu bakomaki na bokebi makasi penza koleka epai ya bilenge mpo nini po loposo pembe autilisaka mingi bilenge po badenonse bakulutu ye bazalaki kobomba boyebi moko songolo tokoliki toyebisaka bino na bamanaka na biso baye loposo pembe akumbaka na mabele na bango eze baillettré te eze baparesseux te eze bizengi te kasi loposo pembe arachaka afelika bavaleur na ye yonso bavaleur humaine bien sûr yambo akenda na baminere pe bomengo na biso moto yonso azalaki kodetenir boyebi moko songolo o na bonga buka c'est-à-dire na médecine na science na invention bato wana yonso loposo pembe akendeke na bango endambo ye bazalaki kokima loposo pembe utilisaka bilenge pona ko dénoncer bayewa ba génération eleki tolali mikolo basanza pe bamvula lelo loposo pembe aze ko travailler na ba intellectuel na ba politique bato lelo baze lokola ba pion bato lelo baze lokola bana bitinda ya loposo pembe ezo bentelo eze ba homme politique ngai nalingaka mingi soko naze koloba totushaka kaka biloko eze mpene na biso oyo moto akoki amona yango facilement na baye yonso basala rébellion na Afrique noire il est très nani na bato yonso ye basala rébellion na Afrique noire il est très nani intellectuel na baye yonso badetenaka ba milice pona koboma etamboleli ya malonga ya bamboka na bango. Ce sont deux intellectuels. Bato ya mayele soko tokoloba lolenge wana. Mais ndenge nini moto yo abengami moto ya mayele, docteur 1, licencié 1. Lelo babakisi soko na ba master. Moto wana ayebite que mandoki ye basé kopesa ngai na kobomela yango be bandeko na ngai. Mandoki ye basé kopesa ngai
na kobebisela yango mboka ya ngai. Azena ntango te akanisa pe akalcule. Est-ce que mokolo yoko ekoki pe salema ngai na jwa mandoki na kenda kopesa moko ya loposo pembe po sala rebellion na mboka na bango? Pratiquement impossible. Bato basambeli oyo bakei na kosambela ba religion importée. To bandi kosambela uta ba imposer biso christianisme. Catholique aye a imposé système na ye, ba culte na ye. Catholique nda kumbi nzambe, soko na ba sanduku, soko na ba conteneur. Kasi nzambe oyo akoti na imposition. Baindo bakateni maboko, bakateni makolo. Na kombo ya christianisme eboti esclavagisme. Baindo baze kolongwa awa na mabele ya Felika. Bakanga bango lokola ngando. Biliate. Bako vivre bena mai yeze ko pimbwa kokotela bango na maswa. Bakei Amérique. Bakomi kuna mosale zeko zila bango. Au nom du christianisme. Bato yebayaki kolakisa biso soi-disant bonzambe. Tout à la misala na bango. Et ba instauraka système basango balo bakalokwa bazeko yemba, basango balo bakana douceur moko pona kokotisa na mitu ya bato ke mosantu azalaka pe na lolenge ya kolobelaka. Et lelo bentelo basé lelo homme politique basé tel lelo 5 siècles na ndambo. Soko kei na kisango fo oloba lokola loyembo. Lokolo yebi koloba te. Système batika. Tozaki ben na rite romaine oyo bango ba catholique bakomoyaki na yango. Tango Mobutu asali, le feu maréchal Mobutu asali politique à retour à l'authenticité. Mpo ba récupérer les sous situation en main, ba utiliser cardinal Malula. Tale sikakani catholique ayeyi ko piéger président Mobutu. Ba obi ma bête lokwa yo lingi makambo bankoko so vrai. Toko instaurer rythme bimba oyo ko enore e ko pesa bongo botosi na bankoko na bino. Tala esika catholique ko sala rite zairoise. Na baibaleki na catholique baibi tozo na rite romaine na rite zairoise. Lolenge mibale ya kosalela misa nde sikakani bakotisa nampe bino bankoko babiso bino baibosalela ka nzambe na motema ya bokiti nde sika batangi quelque baindo échantillon falsifié mpo kaka ba récupérer moto moindo adjonga na kati ya nzungu na ye. Et moke tango toze ko avancer bandeko na lingaka to kendaka na compréhension. Mondela tikaka eloko inapercité. Soko lelo toze ko mona phénomène shege. Mondela yebaki ko préparer phénomène shege. Soko lelo to moni phénomène prostitution bondumba na babalabala yonso ya mboka nano yengana na ze Kinshasa to pe République démocratique ya Congo pona na monaki yango pe na soko na Matadi na monaki yango na bisika yonso na meki ko tambola.
ingeta wana nyonso préparation ya loposo pembe. Phénomène milangwa batokolangwa bakwei na nzila bolumbu préparation ya loposo pembe. Totala ka efete kasi ba cause. Bato yonso lelo baze ko sala kuluna phénomène shege ebimeli bena ba église. Ebimeli bena ba église. Bakangi bana wana bandoki. Monganga moni malade kasi akoki te ko soigner maladie ya moni. Tokoliki ya soko na yei na centre de santé moko songolo na salisi diagnostic na salisi examen. Ezeko limbola na zeko zila suite pe solution. Tomoni yo soko na malaria, tomoni yo soko na typhoïde. Alors soko eze malaria, okomela soko kinal, okomela soko algon. Prescription médicale nde na zeko zila. Bato yonso yeba kendeke na église, na ba église. Que ça soit un PVA longo, que ça soit ba église de sommeil et tondi balabala yonso baligablo. Tango bakangaki bana wana bandoki. Tango bakangaki bana wana bandoki. Bapeseki bango prescription médicale. Balukaki solution na yango te. Mais solution bango bamonaki kobwaka bana wana na balabala. Bana isusu babwaka mana balabala. 6, 7, 8 ans. Abotamana bondoki. Abandaki ndoki na libumu ya mama. Kindoki wana bakolongola kayango te. Tala ebele ya ba discours. Biso utakala tozalaki ko interpeller l'état congolais. Bana yonso yeboze komona lelo. Na banzila na bashe ya mesa ya zando ya gambela wapi. Baze bomba retardement. Nanya koyoka, ba intellectuel animé d'orgueil et d'arrogance. Akenda koyoka yo moto ze kolobela makambo ya Bangkok. Akenda koyoka yo moto oze moindo. Akenda koyoka biso bo identification incomplète moto mpamba. Na ze kotambola na ino makolo. Na kolataka kilamfwengi te. Bakoyoka yo te. Bakoyoka yo. Et bana wana lelo bakoli na kozanga affection, bakoli na kozanga mawa, bakoli na inconscience. Moi mvula malili e bandaye na nzoto e silela na nzoto. E lelo bana wana lokola moyindo a développé plus partie négative. Biloko ya milangwa elandi bango kuna. Lokola soko aibi po ali afuaiba. Akoki akutana na mbiskade bako kangai, bako betai. E babandi ko initier bango e sengyo zala na kwiti ya makasi po ata soko bakangi yo, soko bako betai yo. Ozala na temps de conscience okoyoka te kuba wana na nzoto. Milango ebandeli bango kuna lokola bazebasi mibali oyo babengana bakota zando bondumba ingeli kuna ezalaka bango na bango bakobunda bakoyoka na mawate yango bilongi yango ya bashege yango soko tali yango komona sasama lokola mbisi ya monganza balingi batia likolo ya koni bafongoli nzoto na yango po batia ndembi batia bizeuzeu. E bana wana
tango balongwe kuna na etumba ya bango na bango bashege basalaki mokili na bango eze une organisation na bango bana wana babimi libanda kobima libanda c'est-à-dire na nzila na bango soko kutani na bango basali oyo bango bazalaki kosala na bango ezalaki na baka isolé malembe zeko kozwa ampleur lelo phénomène kuluna ezwi ya yango monopole ya parole okoleka quartier te ozanga koyoka phénomène okoleka communauté ozanga koyoka phénomène kuluna basali ba catastrophe ba désastre babomi oyo babomi basi azemi bakati ye libumu na nko soko na ino mwasi azali kokenda na kobota baviole ye na pasi wana ya kobota basilisi koviole ye aboti mwana na pasi wana bato soko motoba na machete na bango bakati motolo ya mwana babambi mwana na mire e batoboli mwasi nzoto batiki bibembe mibale e tango tolobaki mondele ya forme ba intellectuel na ba homme politique pona ko déstabiliser ba mboka na bango. Moi je pense que na bandeko yonso bokolandaka biso tolobaka yango mabe atatoti yango malasi ekolumba be solo nango ya mabe pe bosembo to vérité ezena ntina te bati yango bizeuzeu tango bana wana phénomène kuluna ezwi ampleur nango po ezalaki misise ezeko bota sese tango efungoli nzete likolo emonani ekomaki trop tard mais dis-moi lokola moto azalaka likolo ya mibeko te l'État congolais a se décidé atia maboko atia mobeko likolo ya bana ena po yambo azalaki acculé na opposition o bazé ko boma peuple congolais opposition akumba makanisi et pas ya pouvoir basange na baloba oyo bazé ko kufa azé peuple ya pouvoir te peuple ya opposition te mazé peuple congolais o bazé ko kata maboko policier azé policier ya pouvoir te azé policier ya opposition te azé policier congolais mais opposition a s'attaquer na pouvoir ya ko critiquer irresponsabilité ya pouvoir ya autorité congolaise bazé ko kokate banamike ya pamba bazé ko Konyokolo, la police congolaise, nous n'avons pas une armée, tozena la police, batompamba, basé à l'autre côté, yonso elobami, oyo bande konabiso, y a opposition, bazala ki koloba. L'État congolais a télémi à s'impliquer, pour mobeko etikalaka mobeko, banawana ifalaki, batile bango misisa. Po bazalaki lisusu bato ya ko dorlote te bato ya ko caresser te tango opération likofi ekoti même opposition batelemi droit de l'homme ya général Kanyama kenda CPI azé ko boma citoyen congolais azé ko boma ba peuple azé ko salabo ba bosani ke lobby eleki bangonde basemokaki na gouvernement en place pour na koloba na bango basé ko maîtriser phénomène kununa te et lokola bakonzi babangaki kombo ya CPI babese bras lelo phénomène kununa loposo pembe ayebaki tango injecté phénomène bondoki na église eze bomba retardement botali esika to uti bano bazalaki moke
bakangaki bango bandoki, babwaki bango libanda, bakoli na zando, bakoli na se ya bamesa, kuna babandi na kwiti, babandi koiba ya kobombama, lelo bakoma kobotolo, abotoli opa jokisio, abotoli pe abomi. Lelo, peuple congolais, inconscient qu'il est, facilement manipulable ndenge to meseni koloba. Soko ba yeba lobi na e phrase oyo yepa lobi droit de l'homme ya. Droit de l'homme ya. Pour trop c'est trop. Droit de l'homme ayaka kaka na bamboka oyo ameki ko imposer volonté na ba dirigeant et que ba dirigeant ba riposter. Communauté internationale akoyaka kaka kotia mobeko imposition soko bakomi na désaccord na bakonzi ya mboka nda bandi kolakisa ke alingaka peuple. Manipulation ya bamboka ya Afrique noire c'est ya batamina sima. Po nini bako utilisaka facilement diaspora ba basé na libanda po ba déstabiliser bamboka na bango ingeta po bayebi bameki ko façonner bino na bizaleli na bango bameki ko kotisa bino na engrenage na posa na bango to solola kina ndeko moko na ko bomba kombo na ye abenga kinga partir ya Londres solola kina na kolika na réseaux sociaux aibisinga lobi na Europe soko kaka mwasi ya bandi ya komi na zeme ya poso yoko te sika kokenda kobota mwana bandi kokola l'état joué en charge ingeta tokokakola te est-ce que boze ko ignorer que ba dirigeant yoso ya Afrique ba versaka ba milliards de dollars chaque année char de l'impérialisme ba koloba yango te po moto yoso oya meki ko dénoncer yango kombo na ye nkufa. Mouzé Kabila Zaki kopesa compte rendu nuit jours na peuple congolais. Orbright a bengi soko na minuit. Lobi na tongo. Face aux caméras à lobi yango. Moi je suis président de la République. Soko secrétaire d'État américain na kobenga ngana na 2h du matin sans respect que nazé président de la République. Peuple congolais inconscient. Oyo to zena yango degré inconscience élevé nanya kokaki ko comprendre Mouzé Kabila tango babandi ko sala littérature babandi ko philosophe syrien il est plus dictateur que Mobutu ye motakumbela kibiso ba rwandais e bandaka kaka ndenge wana pasi wana asigna contrat moko ateka este ya mboka diaspora bandeko babimi babandi ko s'attaquer na Mouzé Kabila. Mouzé Kabila nako balana na prophétie ayebaki nuit jours azaki ko répéter na ebike nako kenda na ebike liwana ngeze mosika te mais nalingi ata soko nako kenda na kufa soldat du peuple. Et salemaki lolenge azalaki koloba tongo moko dans les avant-midi Mouzé Kabila fit assassiner. Président ya Libye alobi to sala États-Unis d'Afrique to sala banque moko ko defisa ka ba président yonso ya Afrique misolo sans intérêt. Toti a satellite na biso ko contrôler be communication na biso ba africain. Ba taxé dictateur. Dictature ya président Kadhafi yango tongaki Libye. Bongo lelo démocratie instaurée na Libye. Bolandaka ba information boyebi suite lelo. Moto kolobate ezena tinate. À ma grande surprise tel lelo
baindo bazé ko continuer ko combattre bamboka na bango touti ko mona yango soko wana Gabon ali bongo na Jean-Ping touti ko mona yango président ya Afrika ze kaka malamu soka ze ko kababo mengo ya mboka et pas ya ba impérialiste aze kaka na ntina soko atikeli bango basala na mboko yonso balingi Monisco lelo toloba eloko kutu te mission la plus longue du monde ya Monisco et pas ina biso ekosilaka te toyebita ya mosala nini insécurité de meraka pona libela esika ya fandeli ya yungolaka nde diamant ya zwaka nde coltan azwaka nde uranium moto akoloba te charte de l'impérialisme président annoncaka 5 chantiers à République révolution de la modernité soko etambola malamu te lolenge ezala prévu po République démocratique ya Congo c'est 80 fois la Belgique même Belgique fa pesa kati soleil inconscience bango bazé koya awa epai na biso expatrié adzanga mikanda nayebi kutu te séjour na bango soko ezalaka contrôlé ebele bafanda bazé na mokanda te kaka ndenge ayaki ndenge akitaki na aéroport ya Njili akomi congolais akoya pauvre mobola aye kosala bamillion awa yo mwana mboka lokolo ze moumbu epai na ye moumbu epai na yo pe moumbu akosala ba soko ba société aye ko exploiter bino akofuta yo $100 $120 ozene lokolo bate epai na bango biso ba noir biso ba congolais bandeko na ngai nalobaka makambo yebola ndaka yango sans parti pris tolobaka yango te pona ko leze bino tolobaka yango te pona ko zokisa mitema na bino tolobaka yango te pona ko humilier bino c'est vrai bokenda na Europe awa botika mabota tango mosusu moto moko azali na Europe awa sima na ye 30-40 personnes na charge na ye ingeta mais totala ba réalité na ino 5 000 $6 yeyo osalelaki dommage ya kokenda mikili ya poto soko po bandaki na yango awa c'est vrai il y a aussi des réalités dans ce pays autorité ebi ko encourager te be ko décourager bato pour intérêt na bango égoïste mais entre parenthèses soko 6 000 wana obandi nango awa lokola dobi ya eloko moko songolo na banda na ko bokolo na luki zamba soko na 500-700 000 $, 5 000 wana ezala ya ebandeli milona ko bokolo mwa babikelamu tango mosusu 5 ans eko sala ya ko bate mananu ko luka mokanda awa na 5 ans production emonani mais tango bokei kuna bokei na étiquette nini bango ba yawa expatrié ata soko ba ko refoulé bango na policier zeko banga ko simba ina nzipa bino bokei kuna ba réfugié il faut ko senga asile mokanda wana po bozwa yango bango moko basala yango bongo fo bobandana kokosila bamboka na bino makambo fo bobandana kokosela bakonzi na bino makambo parce que bomitunaka mpo nini po moto azwa nkanda kobwaka ngunda il faut akosa makambo tata na ngai azalaki soldat nde président Mobutu alukaki aboma nde tokima yokanisi loposo pembe ayebi te ke soko bazali kolanda na mboka
ozena nantango tozwa visa. Mais pour humilier, pour torturer bino moralement, pour longola yo ba valeur, pour longola yo droit, faut que la bongo. Et pour nini lelo, makambo yebino moko boyebi bozalaki kokosa. Et bo komisa yango ba réalité contre bamboka na bino. Sokolo poso pembe akozwaka bino en charge sociale. Ingeta yango wana kuatia na bamboka nyonso ya Afrika, chaque année il faut ba milliards de dollars ekendaka na bamboka. Azena mbongo akopesa bino ta kozwela bino en charge ta. Soko social ezeko sala loposo pembe mbongo ezeko ute pai na bino moko. Na ba intérêt ya misolo ya ba autorité ya ba dirigeant africain o ba kotia kana ba banque na bango. Ba intérêt wana ndambo ezeko zonga na Afrique lokola ba don ndambo yango ba zeko zwa bino na social. Toloba na kabo sembo. Moyindo inconscient. Moyindo abeteli mondele maboko. Abominde konaye moyindo. Bazeko ya. Nabilia epola. Nabilia yakobeba. Toze na office de contrôle congolaise. OCSO yaze censé yako protéger mboka. Sokolo biboye. Oseyo mabata. Okoki ko attaquer bangote. Mais toi attaquer bangote bilia wana biso petit peuple, biso ba bola, biso ba pauvre nde tokoliaka. Bango soko ba ibi eloko ya mabe koti ba pesi instruction na mabota na bango proche. Mikolo eloko boyboli ate, mikolo biloko boyboli ate. Bango bandimi ko zwa miso. Pour faut ba somba ba appartement. Pour il faut ba tonga ba immeuble. Pour il faut ba tambola na mituka ya talo. Et lelo quelqu'un deko oyo bazé ko zwa conscience lelo. Il faut to tonga, il faut to investir, il faut to sala bilanga. Mboke ko tonga makana moto moko te. États-Unis tongama na autorité zeko tonga na ba particulier bazé ko tonga. Tango bozoi conscience ena l'opposo pembe instaurer ba désordre politique. Désordre politique est kolongola silence na mboka. Désordre politique est kolongola moto makanisi ya kosala loko ya ntina na mboka. Soko sécurité ze malonga te nanya pour investir. Système. Et ba kontina biso yonso basé faible bo oya mekaki koloba amoni ye moko ba pesi moko ngo na peuple na ye kuna pression ya libanda basé ko sekelo kwa mwana moke oze komona peuple alingi yote okomi facile soko tika ka sumonoko to bakisi koni na sima ya peuple na yo bati yo libanda pe bakolapide yo. Nde sika kani boze komona ba président ya Afrique bazé ko koma na niveau ya ko signer ba contrat oyo akokai ko signer te na kibomoto na ye bazé ko céder amoni loko salate amoni loko alobate accepter oyo yonso eze lokola ba imposition oyo yonso eze lokola injonction basée ko pesa. Tango esengi to fanda to sangisa makanisi. Po nini 57 ans d'indépendance to zeka ka ba indépendant te. To zeka ka ko dépendre. Po nini mbula ebele sima ya ko zwa bonsomi nano to goûter kaka na bonsomi yango te. Akotala kaka libumu na ye bena mwasi na ye na bana na ye. Mpo nini moto ata akani yonso soka fandi na ngbende ya bokonzi akei ko sala makambo mosusu.
na manake zeko ya na kotila bino nzembo moko ya Luambo pouvoir abete yango na koliki ya na 72 to 74 boko kamalobeze na nzembo wana boko sosola pasi ya ba Congolais euti na président Kabila te boko sosola pasi ya peuple congolais euta époque coloniale. Luambo yembi nzembo wana lobi bana baze kosala mosala ya pasi akokenda kelasi na pasi makolongulu kolia na pasi bana bakomi kosala misala ya soni po babokolo baboti bongo leo tozeye komona yango te. Si boloka na parlement balobela ba voter ata motion moko po ya bana oyo ba mineur bazeye koteka tellement na Victoire tellement na Ipen tellement na magasin Kitambo otala bana soko ya ba 7-8 ans ndenge bazeye kotambusa mai bazeye kotambusa sachet kota gambela kota zando bana wana bazeye ba Congolais bazeye na droit à la vie mabaya ya Équateur nzete ya Équateur eze ya biso na bango pétrole ya mwanda eze ya biso na bango po babotami ba Congolais lopango ya tata na biso quel que soit mbula na bango quel que soit rang social na bango lopango ya tata na biso biso yonso toze ba bénéficiaire mais lelo moi classe moko songolo tata soko akufi motu mwana na ya koti mwana soko akoti abendi ba cousin bango de basé na droit à la vie c'est continuel. Lelo na ba visage ya politique be bato bilongi moko kako tomona ba kombo wana bango nde basé parfait bango kaka nde basé na monopole ya ko développer mboka o République démocratique ya Congo. Et c'est pas si yango toze ko la musa makanisi ya bandeko bosilika kate botomboko kote bandeko belele lelo baze babugumese balobaka basalaka ba video tango baze na mikili ya poto kuna na mboka ezeko sala men lokote kaka kolia bango bakoma lelo babugumese un mois na Kinshasa 6 mois na poto à distance azeko contrôler kaka mbongo ya misolo ezeko kota na bawenze mais tambola na bawenze ya mboka oyo mona penza inconscience ko banda soko na autorité administrative te tozwa conscience tozonga na bofumu kimbango tozwa conscience tozonga na bofumu kimbango tozwa conscience état d'esprit fumu kimbango lokwa slogan te odiki na mafuta vulusi kimbango obeti libaku te fumu kimbango lokola état d'esprit idéologie mokolo moindo akomiyeba moindo akokoma mondele akokoma moindo akosala bengundu ko ekokamwisa mokili mais ozeye kokamwa moindo azeye kaka distrait moins de la femme 50-50 yango wana parité nzembo kaka femme congolaise amoni ya koyemba yango wana parité mais ingeta moi ça zalaka moumbo ya mobali te mais généralement déjà tango tata kelili kona sa zeko kela asala mwasi inférieur ya mobali na makambo mwa mingi komba ya boxe mwasi na mobali bakotika la kotia te soko mwasa zeko yokola kosala boxe lokola mobali ingeta kasalo ba 50-50 te ezena banzete mosusu naturellement ipai na biso soko mwasi ya mati nzete baby tata mokelinda lingaki bongo mobali ya mataka nzete mwasi ya matate yango ezena mbuma mosusu nzete mosusu uta bankoko soko mwasi ya mati abomi nzete wana c'est naturel bino okanisi mwasi azalaki moumbu epa ya mobali te bankoko na biso basi basalaka biso batata tosalaki bamama basalaki tango femme congolaise azeko sitoka lelo aloba mwasi esengi asala mais uta bankoko mwasi asalaka
bino bokanisi soko lobi mosala de fait que comme directeur na mosala moko songolo yango wana kaka mosala tolingi ko calquer mais to ko kalkaka mabe kozanga conscience kozanga molimo ya bofumu kimbangu kati ya bayindo soko mobeko esalami awe kokenda na mikili ya potota kasi soko esalami kuna po basi moko na États-Unis d'Amérique ba revendikaki mobeko na bango eyei na Afrique kutu lokola balingaka ko devancer na makambo bakomaki même ko salisela yango maputa ya journée de la femme mokolo mwasi akozongaka mwasi mais bino bolingi tozala 50-50 na 365 jours ya mobu yo zeko zwa mokolo moko to sanza moko kasi zeko pola 11 à 1 te yonso tokosala molimo ya tata keli likolo na se na nzela ya fumu kimbangu ezalaka kati na biso mais po nini autorité ya mboka oyo ba dirigeant politique esika ya zeko kota na alimentation zeko mona ba peuple congolais bato oyo balingaki ya fanda na ebonga wana ndenge bazeko nyokwama azena susite azena mawana bangote azepe antana ntina na bangote bana mike bazeko teka ba galette basusu bazeko tamponner bango na mituka tango mosusu po alanda client na mai ya teka ta mai ya 100 francs motuka we ko tamponner ye ezepe filmé ya bato ya misolo akotelema même pas mwana wana kundami lokwa soso lokwa imbwa azena ntina te inconscience nani akolobela peuple congolais bayo toze ko kanisa kolobela peuple congolais basé kaka be pour intérêt égoïste la preuve en est eze mosikate botala ba discours politique na bango lelo moto moko azali koloba te na ntina ya nation congolaise bino bandeko bozeli banda ya mboka bandeko nanga ba combattant motambo ya makasi ezeli Loposo Pembe nde asali Loposo Pembe nde azali kolinga kaka bamboka na biso demeurer na instabilité po ya profiter lelo tolobaki yango na ba émission uti koleka na ba agence ba transfert d'argent landeli bino bokomi ko bimisa bambongo mingi et mingi parmi bino bakomi ko tinda ba tracteur mingi parmi bino bakomi ko tinda biloko ko sunga mboka nde sika ya comprendre que bolongwe sikawa na boyinga na ye bolongwe na boumbu na ye c'est-à-dire ko somba ka ba sapatu ya ba 15,000 euros ko somba ka ba veste ya ba 12,000 euros lelo bokomi ko kanisa na esika na somba pantalon ya 8,000 euros na somba yango bus ekenda ko sunga transport en commun na mboka na ngai lokola ya zena politique mobimba eko surveiller kabino falatia ba désordre politique ati instabilité na bamboka na bino lelo boko tinda lisute po boze ko yebate gouvernement Sami Badibanga ndeko sala boko somba biloko boko somba bazamba na faire foncière bongo sokolobi gouvernement ngwe koyi lokola pe na mboka na biso ezalaka gouvernement ko ya na sima e komboli nyonso oyo baleki batikaki lelo misolo tikali epai na bango bango mbongo basalaka bakobombelaka yango wapi bepai na bango ata oyo baze yao ata oyo balelo bafandi na Équateur bakoma koloba soko kingwandi lokwa mongwandi soko ngwaka soko kingombe soko kimbuza mais atongi eloko ya malonga te na Équateur toze na bamindele toze na baarabe balibanais baze yao ata ze koloba ko tuta soko kikongo kintandu kindibu kisolongo kiwoyo akozala na eloko ya malonga te po ezemboka na ye te me bino lokola bolobi anglais bokanisi soko Angleterre ekomi mabele na bino lokola bolobi français France ekomi mboka na bino bosomba ba immeuble kuna boni basomba ba immeuble bazongaki na yango awo
soko balandeli yo obandi kokoma na bavoir mingi batindeli yo mwasi ata bofandi na ye 2 ans 3 ans aya déjà pour déclarer divorce. Il suffit na yeba ba bien na yo ayeba misolo yo zena yango ba compte bancaire na yo si ma déclaré divorce et ko kamwa ndenge ba kokata likambo na faveur na ye boze ko vivre makambo wana mingi po nini bino lisusu boko tia manzaka na mboka na bino mboka oyo bino bozena na devoir ya kolingeza la kimia po boya kolona misala na bino po lobi to sima ya lobi boya kofanda kati nango na kimia na mopepe ya malamu pe kokenda mikili ya poto eko matango ya vacances ba makambo na bino ezea loposo pembe ako permettre yango tina ya manaka na biso baindo bola muka. Christianisme nde détruit cerveau ya moto moindo, Islam nde détruit cerveau ya moto moindo, Bouddhisme nde détruit cerveau ya moto moindo. Bato wana yonso bayebi esengi ko défendre mabele. Okoki jamais ko trahir mabele na yo pon intérêt ya loposo mosusu. Bango bayebi. Yango barabe bandimaka bakufa po ba défendre mabele na bango. Rien que na pétrole na bango, boze na leçon ya kopesa bango te. Bongo biso. Bongo biso. Bongo biso. Toze kaka ba champion na ba concert. Toze ba champion na bondumba. Lelo na ba veni ya mikie ya Kinshasa. Eze na ba prostituée na yango. Génération yonso banda na ba mineur. Et soko 18h beti basé na ba sous-vêtement na banzila. Basé na ba sous-vêtement. Nani akoloba. Autorité na biso ayebi ta yebi. Ayebi. Moto azeko kamba bato. Azena ba shege na ye akoperaka na bango o bakokendaka kolukelaka ye basi. Kalaka, intellectuel, autorité, responsable. Moto aze censé akobongisa bomoyi ya bato. Akofanda na concert. Butu mobimba te soko 5 heures. Lobby akei ko nimba. Nani akoloba? Mbogo na eko bima. Bo souffri to kabwana tolela kangonga. Makambo zangi ntina ndeze eko zwa ebele ya ngonga. Émission y a impuissance sexuelle, désert du temps, peu ba partenaire rebelle ko uta libanda po ba ebi yango sika ba bomeli moto moindo. Émission ya masanga, be émission ya mindule ezeko zwa ba 3 heures du temps po yango sika ba bomeli moindo. Ezepe na ba partenaire o balingi émission wane ko ba koleka minute bele. Soko ze émission ya ntina oyo koluka ntina boyebi ya bato conscience ya bato. Kaka ndengo bandi koloba kuna na régie pe bakomi ko sala sin tango ekoki fokata. Matondo soko bolandaki biso na lolenge longo bani bopesi matondo na tata kwaku bango nde bazalaki na sima ya bilili poninité eteni ya montage simba makibongo na tata Luzaidi au pyramide pe na eteni ya regie finale et simba maki na ndeko ngala zumbu 9L na pesi mbote na mama nanga kaba kuna na France mama Milolo na Allemagne poninité ndeko nanga Arnaud Songe kuna na Manchester kimia ya fumu kimbangu balongo mpe bankoko ezala na bino pe na mabota mabino tokutani na poso ezeko ya pona ni numero ya sika matondo. Moino adana patiengo atakundi mapatrinetego oyo patiengo Moino adana patiengo
yengo atakundi mapati netengo oyo pati yengo Tokio peki kolo bango Nebakini yengo Nabatango badiagre Nyoto yengo Yodela kaka